Balobi, bon zappé dit. Il y a Bino Angoyo, de Mbanza London TV, et pas de Bruno original, de Bruno. Balobi, le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout, de Mbanza London TV. Botika Bablo, voilà, surtout, Botala Kaka, de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Mbanza London TV avec des Bruno original. Voilà, toujours exercice toujours là pour plus de la qualité mais tous amis place wapi de collaboration était à Kanasa ici biso les gens de la presse ou la conférence de presse voilà on est ensemble et tout la conférence après conférence on remet un peu pour le plateau de commentaire par rapport à Koloba la véhiculer malamu il faut bien abandonner la presse autour à l'ongo pour na koyoka message yango yambo teto koba par rapport ya circonstance o écouter ndeko na biso to banda conférence de presse na biso na prière na yosenga mosala nzamba zawa abondela na moi mokuse pour te démarrer. Allez-y papa. S'il vous plaît. Kamba conférence oyo esala manase ya nguya na yo renie likolo ya makanisi nyonso eza ya mabenge ebebisi yango ya kombo na mokonzi Yesu Kristu. Amen. Tobeteli Nzambe na boko. Merci wana ezalaki prière sikoyo tozo démarrer. Ça fait un temps pasteur na biso te akanda ana parcours. Lelo na Congo muto aza na parcours azanga likambo koloba te. Et ya lobaki po a s'expliquer bien la population et la diaspora et intérieur ya moka à travers au travers ba médias na biso oyo nde akoloba malamu. Et message yango batu bazelaki yango mingi. Batu bazozela yango ti lelo. Je sais que biso nyonso na posa to ka message yango. Ako s'exprimer si manango ndenge na conférence de presse nyonso to retourna mituna pe aza mieux placé ya koyanola biso. Ya za muta actualité l'équipe mingi na mboka me agardaki silence. To ko ba pona ni silence wana pe akoyanola biso. To pesi 5 minutes ya exposer na ye si matozi ba question réponse to bandi conférence de presse na biso. Pasteur T Akanda, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Mbote na biso. Vraiment na pesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo pona koyoka ngai ndeko na bino, frère na bino, artiste na bino, pasteur Lité Akanda. Nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Na zopesa Nzambe merci parce que yembe mutu a permettre ki likambo oyo esalama to pe ekokisama lolenge oyo alingaki esalamela na bomoto to pe na bumwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde na pesi Nzambe wana merci oyo permetaki ete na kota boloko pe na bima parce que aza Nzambe malamu aza Nzambe ya bolingo pona biso. Conférence oyo nalobaki fona sala yango et puis fona loba ngai moko tina sala la musala oyo ya comédie tant que pasteur Lité Akanda nayebaki te ke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau ya diaspora libanda mboka nayebaki grandeur nango te mais naye komona grandeur nango ntango naye kokwela problème namoni mpenza ke bandeko na ngai botalaka ngai mpe bosepelaka na ngai yoka
yoka nanu. Merci. Eza mabele na ngai, eza mabele a Tchangu. Ne grandi na kati ya Tchangu. Tosali ba sport na Tchangu. Tosali oyo nyonso esengeli tosala na Tchangu. Tchangu mpe ezalaki na matanga, ezalaki mpe na pasi koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste asepelisaka bango. Tchangu eza munene, ba artiste baza ebele. Bible ezoloba chaque chose a son temps. Tant oyo eza te ndeko na bino artiste lite ya kanda ndo moni baza kose manifeste bongo baningaki mpe bamarche batambola mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya kogere public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazopesa merci na initiative plus OLK basoutenaki ngai na bapriere na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na soutenir ngai. Zamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila. Zamba pambola yo. Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Tchangu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala ko zo maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Tchangu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulimba. Apambola ye. Pona geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste lité atanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka oboza na ba diaspora eloko ekamwisaki ngai na bokecho alobeli likambo oyo eloko ekamwisi nga Tchura Mboma lembatable alobelaki likambo oyo po esalaki mpe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa, lelo toye kopanza te, lelo toye kobongisa parce que batu batondisami na makanisi ya mabe bayebi ete artiste lite akanda lelo ntango azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non, ngai nabotami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela, naza mwana kingasanya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai, comédie eza musala na ngai. Soki okomi na quartier na ngai mpona kozwa témoignage na ngai okoyoka ete artiste comédien lite ya kanda afinana mimitu te, abomana mimitu te, ayinana mpe na mutu te na mokili. Na vivraka na système moko bato ya mokili bazoloba ete makila na ngai na ye eyokanaka te. Lelo naza koinforme bino ke ngai makila na ngai eyokanaka na mutu nyonso, c'est-à-dire oh kulutu oyo na retard kiti na ye ezalaki kaka awa. Merci kulutu na ngai. Merci na bandeko nyonso wana nazo remercier pe kulutu na ngai tanke bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso. Artiste à danger ye babengaki artiste à danger, azangaki te, atikaki leki na ye te liti ya kanda, abandaki kokoma na kasho place batiaki nga 6h juste 7h komona ye aza deja wana. Merci kulutu, nzambe apambola ningo ye koassiste ngai na conférence ya lelo. Merci kulutu Chaka Kongo, nzambe apambola yo. Ya koloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier bana Congo Kinshasa, même na ba province o botikaki ngai te bondima ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso
eloko ezokamwisa ngai bajournaliste baza kose manifeste na likambo ya comédien koleka na bandeko na nga bacomédien na mituna question bacomédien ntango moninga azwi problème bozalaki wapi lelo eza ngai lobi ekozala yo mokili eza mokili ya tour à tour biso toza bacomédien oyo tosoutenir bacomédien ebele pesa moninga chance na ta na ye bandeko na nga bajournaliste bainterneti nzambe apambola bino nyonso ozala cameraman ozala journaliste na motema na ngai oza na considération ya monene oyo ozosanga meme espace ya kotya yango nzambe apambola bino betela bajournaliste maboko bajournaliste balali pongi te comédien soki ayeki kaka likambo ekomi na matoi nalobi alongwa kuna epalekisa abeta boloko elelisi ngai nalobaki mpo na bajournaliste te mpo bajournaliste nayana bino fonction moko te fonction nango eza bacomédien omoi na monde ya comédien na monde ya comédie tika to explike lelo ngai naza artiste so akoti na kati ya scène abosanaka oyo aza yaya oyo aza papa oyo aza mama oyo aza mwana c'est-à-dire toyakani na kati ya mosala comédien moko ayebisanga oyo aza yaya oyo aza papa aza mama sans caméra nga na manka ye na miso ya bato aza te ngai ndenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga mosala théâtre ayebisanga bo héritier famille mwana na ngai mosala ozosala fo oyebaka eza na bato babanda yango eza mpe na bato batika yango yo mpe lobo kotika yango yebango na théâtre yaya aza yaya mama aza mama papa aza papa eza na bato ebele toza baage moko na bango mais soki natali na niveau art abima liboso na ngai naza na barespect ebele ya kopesa ye bisika bizwami ye nzambe apambola baartiste comédien nyonso nasengi bolimbe mpa baartiste comédien lelo soki nase retrouvaki na kati ya kasho baapeli oyo nazwaki oyo ekangisaki ngai eza ya bakolege nanga bacomédien bakolege nanga bacomédien babengi nga bayebisingaki mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement telema elekaki makasi nakoma boye nakuti bacomédien wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire jésus christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour oyo bazalaki nde baliaki nde bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouve na boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango mpo bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango ngai nauti na maboko ya pasteur de la foi alakisanga kisi te meme ye moko ntango bato balobaka aza na kisi ngai natelemaka avec force koyebisa bango nayebi papa wana bien ntango tozokema nde na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite ntina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totengwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na mosala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya mosala nyonso eza na bariske nango nakoko ya te na televizio nakondane oyo batimikaki ngai oyo basalaki boyo babomaki ngai te eza riske ya mosala oyo nazwi na kati ya mosala na nga oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci yango bakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki moto abengi na telefone mon frère yaka tosala émission artiste comédien yaka na bomisaki pièce moko mpo na yo ojoue omona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo moto abengi nga na kei te nabangi ndenge bakolege nanga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake nakomi fier olobake nakomi fier entre temps tokomi komibanga boyebango bien soki obengi nga na telefoni omoni ke naosala résistance ya koya comprendre noke moto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge naza boye nazomona bakomede nyonso neti banyoka nakomi kobanga
nazomona kaka so collègue nanga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzambe apambola mama Belleville mwana mwasi oyo nakomponaki ye bien te me na comprendre ye sikoyo bien nzambe apambola yo Belleville mama na biso bisika bizwami yo nzambe apambola ona kozanga te koremercie yo nzambe apambola bajournaliste nde conseil nanga na kosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka yango na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga nanga bazoya te baninga nanga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo eza na balangage mabe nde nasengi bacomédien toza na bolingo bamusicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala nakouta makala na bimina nalobaki te yambo ete nademare mosala na ngai fona ya kozonga nao na conférence de presse na remercie mutu nyonso oyo asutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele bato mosusu basutenaki na losambo na nzela ya mosika nzambe papa oyo asekisaka biso longolo na likambo oyo ebele basutenaki na financement ebele basutenaki na bapele na bango ebele bakomaki bamessage ya baencouragement misusu mpe na présence na bango bayaki tellement ebele bajournaliste boza tellement ebele boyaki nazosanga na memi ndenge kosexprime lelo naye kocomprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango neti na ngambo bajournaliste nzambe apambola bajournaliste ngai na mboka oyo soki journaliste azwi problème ekomi problème na ngai nakozonga nsima te mpo na bajournaliste internet nzambe apambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre aza na eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo baoyo balingaka ngai bayokaki mpe basali quelque chose naza libanda nzambe apambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tala baproblème nazokutana ngo na interneti soki nakena mutu oyo tosali eloko soki nafingaki bato ndenge nasalaka na comédie na ngai kofinga se traduire na koloba to baanalyse soki eleki na chaîne na ye mpo na ye azotrouve ngo normal aza na problème te mais ozokoma na condamnation soki elekelaki na chaîne ya moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment boyeba ngo qualité ya kanda na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso bongo ngai toklasse programme tosala émission na ngai mutu akende kointerprete ngo na ndenge mabe te ke lite ya kanda mpona kosala na émission asengaka bato mbongo bolingo oyo namoni mpona bandeko na ngai interneti kobanda lelo makambo ya mbongo abu soko yoki yananga bien soko yoki mutu moko alobi ke avosala nanye mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo bandeko koleka libanda na bandeko koyeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye papa na biso ya comment likonzi protège bubulu yembela merci nzambe asala nini pambela ye oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposé eleki malamu tokenda zo ya question réponse bajournaliste baza awa batuna mituna pasteur lite akanda aza mieux placé ayanola na mituna yango voilà participation ya kulutu na biso le président ya artiste à danger Tchaka Congo
il veut dire un mot parce que azokenda qui peut être artiste msusu parce que elle te akanda zena danger azasu na danger te yango azokenda continuer musana il va dire quelque chose à vous papa. Bon, en tout cas ndenge il était akanda à lobby ndenge il était akanda à lobby même ngai soki na yebani so na ma propre boye c'est internet on ne va pas en tout cas il était akanda à lobby vraiment c'est très triste azaki trahi na baninga ba trahi tout autant ayaki na boloko boko bango na nune ko bimina maboko na mokone moko ça va vraiment na kosenga la ke bo idaka biso ba artiste surtout bande biso YouTube bande biso rendre biso mauvais service pour la polémique dossier ya liti akana ça continue avec Kizinjora fala kangaya avant-hier kana bikamboka ya liti akanda le lobby babenganga na parquet surtout ça intervention tete mtu loba kangi déjà para likambo ya Kizinjora en bref bolimbisaka fana ndenge ya lobby ke on reconnaît les bons amis de malheur bomoni comment on s'est bâti je crois na matanga mama Chapo oyoki bakomedi biloko balobaki boyoka yango ke yaza comédien te c'est vraiment c'est très triste artiste en danger ezalaka pour tous les artistes neti lobi wamonaki lotoki na ETNC karu vande ekomi gratuit tozobunda mpona baartiste mpona tosoalika bapapali te ya en tout cas bosoutenir ye eza moment na ye monikena eza na tongo na tozwa yandi mosi fo toevake ye natiki na AG yango mona ye mbango nazonga na AG ezongisa na ndako en tout cas vraiment merci na banyonso basalaka internet en tout cas nga soki obenga émission ntongo naboyaka te parce que grâce à vous lelo nga nayebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Pour ça, comme on a question, j'ai la question-réponse, mais peut-être au Bandanani. Le président Junior est là. Président Junior. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nga Junior Moyoabu. On a bao ba ebingai. Question na ngezaboué. Je crois que ndeko na biso lité à Kanda ko banda tango azalai na parquet toza parmi bateau to bundi ndeko sa nini abima mais nga moko personnellement na salaki analyse ya osula nae yango na bina tout na au vu de tous lité à Kanda elobamaki de tous les mots permettre biso to tunango elobamaki de tous les mots que betami 12 et pas artiste fallait poupa et biso en tant que ba professionnel de médias to lingi to yeba est-ce que lité à Kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien lité à Kanda les lois koyebisa biso que désormais na longo wario soit na komi gola soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga que pas kofu de périté wata yango question na ngango wana. Merci beaucoup. Deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour. Là, comme on a Yams, maire de la solution, ici Télévision. Question l'anglaise à boy. Comme il balait en tout cas de Rolimbissa. Quand on vient ici la caméra, il faut zapper moi clair la maramoussou. Il y a des comédiens, bisope ba journaliste, ba internet to yebi, mais to ko tanga kombo amototé. Il y a certaines comédies qui font des choses qui sont très importantes. Mais et athée. Pas comédien tel. Voilà. Mais ils ont trahi par comédien. Peut-être que les comédiens ont tombé victime. Pourquoi pas qu'on annonce comme naïe, tout y est bénéfice que comme naïe. Bandeko vous avez peut-être beaucoup de méfiance vis-à-vis d'elle. Première question. La question s'il vous plaît. Peut-être le PESA, Bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance. Entre guillemets, tu yoka yi ba kombo biso to lo baté mais to yebi quand même bato ba benga kiyo. Si yo comme place comme ari ba kanga yo après quelques temps président na bango ya ki ko rendre visite na parquet. Nous allons qui joue wana. Mais autant à comboter vous allez bien sur le lobby. Première question. Deuxième question dans Ngezabou. Les loyaux fallait pour en Tanzanie, il était à Kanda na prison.
Ité ya kanda abimi na ba faux perso entre guillemets s'il faut le dire. Ité ya kanda abimi na ba faux perso, ça dit honorable bato presse ne l'ité ya kanda abimi. Mais sorry l'ité ya kanda kangamaki, il a parce qu'il y a un concert ya Fali. Il a parce que l'ité ya kanda parle de Fali du côté positif. Mais les l'ité ya kanda na prison, Fali na Tanzanie. Rien à dire, tu évites tout le vanini, ou garder toujours la bonne relation, ou le belara en président junior, ou le belara Rafali, ou bien Kwanzi Mamouno, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Toujours troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. Non? Journaliste na VIP international. Té akanda question na ngezali boye. Toyeba pas et pas page télévision. Mais toyeba ki que capage azalaki sur place té, toyo komono leki na Elenga Congo TV. Elenga Congo TV na émission salaki ba propos na salaki que l'ité akanda a sala transféré na prison Makala. Mais to moni le sous car na Elenga Congo zoyo lobi que wana za message no ya suka to retenir yango toujours au retour. Mais les gens disent que grâce à Elenga Congo télévision de l'ité akanda a été arrêté. Balobi, est-ce que monteur ya Elenga Congo télévision bakata kati il fallait pas zapper place yo lobaki que beaucoup liondela ngala finga na marambo ya salité. Et ça qui complice ya Elenga Congo télévision ou bien yo moko yebaki marambo bande ko binisa. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. C'est bon. Première question, tu pas papa junior. Non, c'est la première journaliste qui comprend ça. La question, pour te gagner temps. Question est-ce que fallait abattre 12 aux accords en a fallu te commune à Gaulois. Merci beaucoup. Naebaki question oyo et vos angate et koya. Mais na ko sepela na question oyo. Ba moment où na kozongela sikobe émission na ngamoko en personne wana nde sikoyo bokoyoka nini o na koloba pona likambu yango ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te bino nde peut-être bato besoin ba ndenge ni likambu yango lekelaka ngana mona ki yango kaka eza accident musala pona ngai mwa muke na koloba yango na menazo réfléchir sur yango ndena mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse na internet. Le royaume ça tourne deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que tanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'il a répondu. Voilà. Oui. Comme artiste ou à trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Comme artiste ou à trahir ngai télévision ça na makambo belé. Mutuna mutule bazana noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bokende kuna nde babanda kosambisela yo moko bando comprendre ka makambo ezo lekela awa na boyi natanga kombo ya mutu wana na télévision pour créer nga ba problème komela nga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye oyo koma mayele na ye ozolanda azapende kona biso pe ka parmi ba groupe minene ya mboka mais na kosenga okomela nga na WhatsApp so okomeli nga na kotindela pe na photo na ye ezala sans problème parce que naza pe mutu te ata mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateinga mingi même na babokilo bayaki na ndako bateinga balobi change pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a fait ma vie puis à tout les fallu. Il a fallu répondre cette relation on a fallu. La dernière relation on a fallu pour y aller en Tanzanie. Merci site Combo. Meilleur la solution yam nzamba pambola yo nazomona naza mwana mobali nayebi expérience à vie ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango tomona pe bato ebele na kati ya famille bakufeli être cher mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille aza te ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili faut to ba réalité ni to okuta nango na vie même nga moko na kufela pe bato na bande ko linga mingi na kepe na zumwa nko ina meli na kepe na zumwa bière na meli eza ba biloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga na bete Maxime de Koyam Sinzama Pambola yo. Oui, ma vie puis télévision, Elenga Congo et Saliba Kangangai. Elenga Congo et Saliba Kangangai te. Grand frère Kulutu Nabiso, Bubuli Yondela,
aza kulutu oyo ayeba ngai mpenza bien te azwa pe te ya kotala ngai te aye kocomprendre ngai na retard ke moto nakoki koutilize meme na bapublicité ya société na ngai moto nakoki koliana nakoki komela ngai aza mutu munene na mokili toza na bato basorti ebele ngai namona moto aza colonel mais soki otali nzoto nozokasi okobete deku akwei mais ntango atieka ya telefone alitei bajipe kitie moko banimbango c'est-à-dire biso balite ya kanda tozalaka ntango toyaka place toza lokola ntina te mais ntango moto akoya kocomprendre nde na moment na kopesa oyo bavaleur oyo ebongi na yo elengi ya Congo na banda kotravaille na bango lelo te na explike bien boyeba so okoti na kati elengi ya Congo omona bavideo nango eza ya ba 8 ans passé ba 6 ans passé ba 5 ans passé eza na basite ebele même so okende na la voix du peuple omona yango naza na bavideo ebele parce que naza produit na bango c'est-à-dire na mabe na ngai na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya koprotege ngai mokolo site wana eza tresimbele na pro alobaka te abatama na nsima kamera na mokolo te aloba mais loko esepelisi yo mpa ndeko wana tali basacrifice na ngai nde naza boye naza na kingasani ya suka na bamoko kokende kotourne na bato na bandal na ma campagne soki nakomi kuna nasisi kotourne bapesa ngaka lipa mwamba na mai mpo nazala oyo naza lelo na supporte bapinisi ebele na supporte bapasi ebele elengi ya Congo akokondiri nga na erreur te eza façon na nga nasalelaka mosala mutu mosusu azolobaka eza elengi ya Congo mpo elekei na chaîne na ye te soki elekei na chaîne yeye moto aganie bavi wana alingaka tenir mo wana te oremarke baactualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation ya baproblème ya mabala ya baproblème bacomédien toloba yango na basite nyonso soki omoni misu eza d'accord nanga te na makambo naloba supprime bavideo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passé c'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te eza mosala na ngai nde elengi ya Congo ntango amoni babwaki nga na podium elengi ya Congo atali te moto bakoki kobwaka ye boye te na se eza piscine te eza lisiba betesa tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini nde na explikaki na elengi ya Congo elengi ya Congo aza na problème te meme yo mpe mokolo koya okotunanga bakestion moko polémique ozomona lelo kokosela elengi ya Congo tele mpe kozala yo mais tomonaki tresimbele atelemaki mpe alobaki mpona kokanisa babienfe ya ndeko na ye artiste comédien lite ya kanda ayebi place towuti ayebi place tobandi ngai eza na basite ebele ya minene boza nango na mboka oyo bayebi place nga nalalaka te mais kombo na ngai etongisi bango bamapangu kombo na ngai etongisi bango bandako mais bayebi esika nga nalalaka te bayebi esika navandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux place ya kosoutenir ngai mponga mpe nasoutenaka bango merci beaucoup nzambe apambola elengi ya Congo. Merci, Tozi, question mon goto. Attendez un peu, que dans mon ordre. Moi c'est Patrick Nassibichi d'Orange. André Boubou TV. Question langue zali gote à Kanda. Question langue zali. Totali Boubou totali Yuri l'interview nae. Totali Yuri l'interview nae. Atelemeli fali makasi, atelemi boulou ya makasi na ndenge bakangisa ki na prison. Et comme qu'il a dit que c'est bakouta na poto ba beta na makofi. Relation ni yoza nango yuna Yuri, toza na kuso meba. C'est bon, Tozi, le kokuna. Le bagage ma casse pour gagner temps. Moi de Christian. Deuxième Flash TV. Oui. Les questions pour la pasteur de Kanda parce que tout le monde a repoussé la concert et a fallu couper. Mais tout le monde a yeba. Est-ce que Azalaki invité na concert wana to ayaki yemoko kaka par plaisir en tant que warrior ou comment? Parce que tout le monde même petit Fali Azalaki na podium babini pe na Fali pourquoi il comédien ou pas c'est que Sarabiso Azala repoussé bongo. Donc question na ngeza yango te est-ce que Azalaki invité na concert wana ou pas? Merci, on prend la sœur.
Bonjour, Ité Akanda. Bonjour. Premièrement, je rends grâce à Nzambe parce que na moni obimi. Merci. Yami balé na lingi na yeba. Na ba Kombo na animateur. Kombo na Rosta ya Mulunge TV. Na lingi na yeba na ba propos tout oyo tennis siko na conférence et na ba dur tout oleka ki na télé to yokaki envers Boubou Yondela. Na ndenge na yo moko zo mona tennis so zalaka na raison. Wana question na nga. Yami balé za que na ndenge bozalaka na Fali parce que biso atomonaka ke Fali akipaki yo te ademandaki même pas makambo na tout na ndenge a huis clos alingi nayeba siko même ata coup de fil ozwaki te na moralement po ayeba vraiment position na ndenge ozalaki kuna na kati ya maison d'arrêt. Merci beaucoup. Tozwa basi tozwa se tozwi à répondre ce matin tozwi je mususu. Bonjour presse, bonjour Ité Yakanda. Bonjour maman. Question nanga Eza Kombo. C'est Ivana Chanda, est-ce qu'à mon télévision? Mutu nanga eza boy pasteur Ité Yakanda. Toza parmi bato oyo tomoni ndenge tosala carrière na yo. Ndenge obandaki depuis olongwaki et pas pasteur na biso de la foi. Ouais. Façon ozaki même kosala ou bien kojouer na bacomédie na yo ndenge osalaka tant Ité Yakanda. Et na ndenge lelo oyo makambo eye. Parce que toko wanga nango te makambo eye. Parce que tango bandaka ba soutien oyo makasi oyo eza lelo ezalaka te ndenge moko utobeta lisolo ya lipa na mwamba et lelo eza shawarma za suli para mwamba est-ce que bandeko na ba comédien par hasard kaka boye balamuki bayina yo bien au changer peu bizarre les façons zaki na bango et lelo ndeko kule ba protection au changer de l'envers bango yango de pousser bango ba isoler réponse est pas là. Merci beaucoup. Je pense que tous ont une réponse bon aux sous 4 personnes. Relation na Yuri Kalenga ndeko Patrick atunaki po Kaneli Fali na Bouboul na poto. Merci beaucoup. Na répondre pour la relation na ngana Yuri Kalenga oyo aza boxer asalaka pe fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box ndenge mutu na mutu aza na titre pe fonction na ye. Ngai naza artiste comédien fonction na ngai. Tomonaka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa alingaka bale mingi, papa alingaka miziki mingi, papa alingaka sport mingi. Ngai pe naza na bafan ebele, même na bafamille politique, même na baboxeur, même na bajoueur, naza na bafan ebele. Naza na bafan même ya bacombattant, aza combattant mais aza fan na ngai, aza boxeur aza fan na ngai. Yuri avandaka na poto nga navandaka awa ndenge kaka bino bobetaka masolo na ye ndenge nga mpe nabetaka masolo na ye toyebani kaka na musika lokola ndenge totalaka bango ndenge nga mpe atalaka ngai c'est-à-dire nga na Yuri Kalenga toza na relation moko te nazo reconnaître ye kaka lokola mwana mboka na mboka Congo makambo oyo afingaki makambo oyo alobaki naza na bafan ebele moko na moko areagir na ndenge na ye na boketu pa lobaki nayebi te so botalaki yango boketu pa silikaki ntango ayeki bakangi Ité Yakanda c'est-à-dire mutu na mutu asesprimeki na ndenge na ye mosusu ntango ayeki bakangi Ité Yakanda afukami abondeli mosusu ntango ayeki bakangi Ité Yakanda akoti na bapublication apiblie mosusu akoki mpe kosupporte yango te alobi ngai na bino tokosila na lelo nde omoni bareaction na ye nga na Yuri toza na relation moko te totala na kaka na musika. Merci. Et votre soeur bien, est-ce que vous avez invité un concert à Fali? Oui, effectivement, muto bazobenga, merci de votre Christian. Muto bazobenga, bandeko s'il vous plaît, tosala musala bandeko. Bokomi kobebisa. Merci. Muto déjà bazobenga Wario akomi na invitation ya libela na libela esika yoki ete artiste na ye azopreste akozanga te koya place wana mpona kosoutenir artiste na ye kote wana na kosimba yango mpenza ebelebele te parce que ya des questions oyo ezocrée lisusu bapolémique batiraillement ndenge nalobaki ete ya des questions oyo tokoloba ngo na bemission en privé mpona kopesa éclaircissement na likambo yango parce que semaine oyo tozobanda eza déjà semaine oyo tozodémarre mosala
Merci beaucoup. Merci ndeko atunaki soki nazwi ata appel moko ya fali te bappel ezalaki tellement ebele telefone ezalaki susu na maboko na ngai te mpo mokangami bapesaka ye telefone te telefone nazwaki yango lobi nazaka toujours na kati ya koverifie bappel manke soki namoni na korapele bato nyonso babengaki ngai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete po na yeba eloko nini oyo sali po ye a trahir ngai. Yango nazopesa conseil boyi bayembi to pe bakulutu bazoloba boye mokila tour à tour lelo ya yo lobi ya moninga ntango tokendaka na baplace ya bafete olobaka soki moninga azwi sepela ndenge kosepela na lipamboli ya lite ya kanda ndenge mpe nzambe akopambola yo lobi ngai nandimaka te ke nakokozala oyo naza lelo ngai nayebaka ke naza accompagnateur naza koaccompagne pasteur de la foi mpo ya koma na succès na se limitaka na se limité nayebi ke vi na ngai eza koaccompagne mosala nzambe oyo nzambe akopambola ngai d'une manière nde tolobaka d'une autre nzambe ayebaki ndenge nini akopambola ngai mais subitement kaka ndenge na bandeki kosoutenir ye mpo nasepelaki no na lipamboli na ye parce que c'est mon papa c'est mon vieux oyo tobeti na ye barompo nga bamakolo tinjil tokatisa na ye bamai ya saint thérèse na babwatu na ba 20h na ba 21h ngai nayebaka naza koaccompagne succès bongi na ye lokola na bandeki kosoutenir pasteur de la foi kitoko na bolingo wana nde moni lelo nzambe afuti ngai ngai naza na problème te na baartiste comédien nyonso aza ndeko na ngai memi papa rabi aza pembeni na ngai ntango na bandi théâtre na bandeki koyeba koloba te c'est mon papa oyo soki lelo nazoleka na bemission nazosexprime boye ye mpe ayeda ngai azoyebisa ngai koto balobaka boye te nakokamwa makasi soki lelo bacomédien baza na jalousie te mpe baza na kanda ya succès na ngai eloko ekokamwisa ngai makasi yango wana ozalaka mpe na succès esila yo nzambe akosalaka succès na yo ezonga mokili eza mokili ya tour à tour ngai naza na problème te na bacomédien tuna baprésident elombe tuna baprésident masuni tuna amtpc mobimba ntango nakutanaka na bango yaya aza yaya leki aza leki mama aza mama nazalaka na problème te na mutu bango kutu bayebisanga babi lite ya mwana malamu mais so alateli biso bilamba na rouge alataka ndeti ezalaka na bawiski na kati tika nzambe apambola bino. Merci. Voilà, nous sommes bandeko to ba question biso to kitsa ngo za mukuse po to gagner temps ngambo s'il vous plaît on voit président Souni on a fait Souni de on a fait pas Souni to gagner notre temps to zo ngambo allez-y. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour. Madame Souzolo, merci. Voilà. On a beaucoup plus de questions par rapport à l'expérience au Lelo au outil qu'on soit la carte à prison. Parce que les arts centrés, il y a rééducation. Voilà. Batebele bakota ndenge bakota tango babimi babima lolenge moko boye. Côté expérience oyo zwi na kati ya prison makambo oyo moni réalité oyo moni na kati ya prison et puis na kati ya prison pe ya na bandeko na biso muso artiste et comédien babodi ya kati baza na kati éviter so tokutanaki tokutana bango expérience nini yo zwi na ndenge ya carrière na yo kokota prison na problème et puis moral nini mwasi na yo libota na yo bazalaki nango ntango yo okotaki prison likambo bayebelaki yo na yango te bamona kokoti prison ndenge na yeba beaucoup plus expérience. Merci. Bonjour presse. Bonjour Papa Lité Kanda. Christelle Allo comme soit pour télévision. Voilà, question nanga eza boye. D'abord na ngambo ya ba comédien.
émission qui notre frère Mike la duchesse asalaka intervention na yo nde elamusa makambo nyonso comme kwa ndengo tangaka bakomba ya ba groupe na ba président na bango na ba délit na ba comédie oyo salaka wana et puis tout le monde a traité que basepelaki po yo okoma kofinga batu kolobaloba selon banalyse oyo salaka sikoyo question na ngeza boy ndenge ozobanda mosala na sika okokontinue ka na ligne wana ya banalyse forte na yo ou bien ozonga ndenge ozalaka liboso parce que liti akanda liboso eza oyo aza lelo te lelo kota na trop badire ya makasi donc soko otake mutu tomoni badenile sotaka bango directement parce que denile peut-être pour lui il n'a pas voulu alandela makambo na yo ya yebi peut-être ndongo fongi mais tout le monde n'est pas comme lui yango ya kopesa na notre vieux Boubou Liondel siko yango nde toza na besoin que ozongelaka ligne ma wana ou bien okena ba face mosusu. Bonjour la famille de la presse, bonjour Pascal Théakane, bonjour Azer Sifo, DML TV officiel. Ma question est celle-ci, Pascal Théakane, par rapport à Ndengo Bibande, pour nos artistes comédiens, qu'est-ce que vous pour ma d'actualité sur ce n'est pas un peu mécanicien. Est-ce qu'on continue à faire la prière que la proche na bango ou quand même il aura la analyse il y aura la journaliste. Deuxième question dans la carte là tout le monde bande ko so ça analyse mingi ba sepela kinde bakangaki. Est-ce que yona bango déjà bozi temps sur des cobinou attendre la téléphone attendre tout à la boue ou bozara musika vous gardez bango rancune moko boye ou vous a normal là tout le monde aza pour ça là yo les abandons ko ba comédien les abandons ko le rôle bo ça analyse na bango merci beaucoup. Dernière question, pour terminer avec notre sœur. Bonjour, Francis Francis. Obrigado. Balenda TV. Lité à Kanda. Boubou Liondela au Kanisa, au sali 9 jours na cachot. Ce que tout le monde va Kanda, on va dans la cachot, c'est déjà bien dit. Pe caché na wetika libula siko obimi mais to mono zolo ba bulu yondela nzamba expérience de vie en prison. Merci beaucoup. Expérience na vie en prison nagoko zanga te koloba parce que na prison na kutana gina batu ebele bakota boloko na kutana ki pe na bakulutu Jakindala nzamba pambola yebisika bizwami ye tovandaki tosololaki nakutana Barnabe okolia mbuma nakutanaki mpe na ye namoni ndenge bandeko nalie mpe mwa vungule ya kotokisa ya kotumba ya koyita na pepi mpe mwa wese kote wana nazwi mpe expérience maxi na ndeko Adam Finisolo bango nyonso tokutanaki nzambe aza nzambe apermettre boloko il faut toloba na nzambe merci même ngai nazonga lisu na ndeko ya question ya journaliste ya Luanda naloba ata na kulutu na ngai Liondela merci parce que boloko oyo efongoli na makambo ebele elakisi ngai mpe bato nini kovanda na bango na bato nini kolia na bango ekoki kozala mpe boloko te ekoki kozala mpe poison ekoki kozala mpe kufa moko boye na kufi mpe histoire esili kasi question oyo ndeko Adam Finisolo atuni tika naloba ete expérience bamontre balakisaka yango boye na misu te expérience nakobanda kolakisa yango moma ya likambo moko na moko ekobanda kosepose na vie na ngai nde nakobanda kotalisa bato ke non likambo na ana expérience nango likambo na ana expérience nango nazokumisa mpe nzambe mpo boloko nange ezalaki ya violi te ebongo soki na violaki na viole kutu te me tala bareaction bandeko na ngai nabomi te ebongo soki nabomaka enaki ezala koma seke mutu nyonso alingaka aloba pena ye fo akufela kuna bandeko na ngai oyo komedi na ngai ebetisa oyo libaku limbisa nalobi bie bandeko na ngai ya bacomédien ya bafamille ya bafani te balandaka biso
soki comédie na nga ebeti so libaku limbisa mais bandeko bane kokanisa boloko ekopedre nga baorientation tika na yo bosana na yo na ye sikoyo avec Fox nakoti mpe bamaison ya sika tata tombola bino. Sœur Christelle atuna une question par rapport à makambo olobaka na période ya la duchesse yango te esali bacomédien bongo est-ce que ocontinue mpe na logique ya koatake bato bongo kopwata? Non, biso toza bacomédien oyo toye na mosala ya koanalyse makambo soki actualité moko eye moko na moko akopesa point de vue na ye soki sikoyo bolobi ke to bana kopesa point de vue te seke internet yango eza esu na ntina te wana nga na kovanda na nga na ndako nakomi nanga kosala makambo mosusu ou bien lelo avant tosilisa na kolanse message soki actualité ye koya nanga koluka nga te mpo na koloba mabe soki actualité ye nga moko nayebi nde na banda kogere baactualité so namoni ki actualité oyo ekotanga boloko na koloba naboyi makambo na koloba lisusu eloko te naboyi vungule navai na nga na ndako na nga na mwasi na nga na bana. Question oyo ndeko atuni mpona bacomédien makambo ebotamaka tout moment ndenge ndeko na biso artiste la duchesse abotaki likambo aye koloba na télévision oui kambe ye alobaki biso mpe toyekaka koakompagne maloba na ye toyeki te mpona kofinga toyeki te mpona koloba mabe mutu nyonso oyo ayebi ke eme soki azoloba likambo aoloba na se ya comédie soki asilisi comédie azalaka na makambo oyo te bato nde bazozwa biso na balolenge na bango moke na lolenge ya comédie na lolenge ya comédie toza na baexpression mosusu avocat magistrat mokonzi akoka koemploye yango te mais biso na comédie ndenge toyebi ndenge tosalaka makambo na biso ya kosekisa toyebi ke mo oyo na koemploye yango boye na koloba yango boye na kosalela yango boye na sens wana yango omoni ke na remexaki kulutu na ngai po prison wana efongoli ngo makambo ebele deke nazolongwa mpe toza na rendez-vous na ye tozokende mpe kolia komela. Question. Francis à répondre à votre Google a quand 9 jours l'arrestation ezalaki kokangisa oyo bakangisaki ngai ezalaki bezi te ezalaki circonstance ya mosala oyo tokutanaki nango babisika tokendaka kopreste na sens ya bongo ezalaki bezi te nde esali ke nasala 9 jours na boloko. Merci beaucoup. Voilà, bande bakameraman baosanga signe ke surtout bato badeselere bapile ezosilende déjà de photo chipe tempiana bandeko baosala signe bapile déjà ezoclignote toza video ya 3h du temps te oyoza question ka ya tempo afutamaki nani Kevin, c'est bon. Quel Afugamaki c'est bon. Afugamaki. Merci beaucoup. L'été à Kanda, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Nzambe na yo penal à kisi grandeur qui osa nzambe à makasi. Amen. Parce que les boulots kotaki, ngamoko na eba ki ndenge dossier zala kende, ezalaki vraiment dossier mo glissant. Parce que côté là ndeko na biso Bouboul azalaki na besoin kanisa te mais na sepeli ndenge lobi Bouboul atikali toujours yaya na yo en tout cas esalinga plaisir à makasi. Alors lité atanda souci nangeza ya koluka koyeba dossier na yo eboti ba dossier mususu okotaki prison obimi tomoni awa pe ndeko no kisinjora ba porter lisusu plainte après yo kisinjora na minute ndenge to so la mbila azoluki à la mort. Yo déjà comme pire petit ya Bouboul liendela okoloba nini pona procès Kisinjo ndenge mbila zolo ka makasi dossier Kisinjo Kevin a tout namba moto gagné ta chato répondre ouais bonjour à tous. Bonjour Kevin. Comment Kevin? S'il vous plaît.
la question à Kevin, après aussi c'est la question à Ken Piana. On va la question à Kevin, après de suite une question à Ken Piana. On va Kevin à Tunio, on remercie un TPC en général pour la Nini, et puis est-ce que maintenant Rezaki, na Sima Makambo, dépôt, Milia Fali, moi, ma voix. Merci beaucoup, Ndeko Ken Piana. Kevin même. Ah, toi, on a Kevin, hein. Bon, Kevin, question tournie, exact qui toque, exact capital. Ngai naza membre na NTPC et pas le président Masumu na sadera ndenge mutosa kena ko sadere na ba norme o esengeli kombo na ngai ezali kuna na kati ya association. Naza mieux placé ya ko remercier association bisika nyonso na kokende. Merci na NTPC na musala bosalaki ko soutenir artiste. Eza facilité to mona pe ba artiste belé bazo ba problème na ba famille akufeli mwana akufeli ndeko batinda ta secrétaire ya pamba ote. Maintenant batinda la kinga secrétaire permanent oxygène oyo azalaki na ngai permanent na cachot chaque jour pe kino na prison ya Makala. Wana baza batu oyo ya ko remercier na kati ya motema. Po na biso ba comédie baza ebele. Mais maman na biso, papa na biso, libumu na biso esika nyonso ba comédie te vendaka eza ANTPC. Ba comédie ba koko boya yo mais soki ANTPC boyo te, yeba ko saka mwana na kati ya ndako. Problème ekoko ya ba comédie ata ba yete ANTPC a ko s'imposer tant que yo sa membre na kati ya association. Ya mwana Monique secrétaire azaki wana tant secrétaire azawana papa oxygène aza ko représenter gouvernement mobimba ya ANTPC. Merci de Kevin na banjo yoki. Na remercier bango déjà. Na oyoko soka langage na ngai te. Naza reconnaissant na ANTPC po batinaki pe na contribution na bango. Enveloppe ya ANTPC elandaki ngai pe. Wana merci na ANTPC mobimba. Nzamba pombola bino comédien mususu akoko négliger mais ANTPC akoko négliger te tant que membre. Sokoda pe akoko négliger te tant que membre na kati ya Sokoda. Merci beaucoup. Merci ndeko Ken Piana makambu ya Venjora nazo kangoka na ba téléphone nazo kangoka na epa batu la main noire la Venjora. Pona main noire ngana zala na ngana problème na mutu te. Soko tchelaki na main noire a eta yo na vie na yo. Ngai nazalaka na football moko te na kunisaka. Naza mwana mboka bale nyonso eza ya ngai. Nazalaka na parti politique moko te nyonso eza ya ngai. Tant que mwana mboka nayebi na ngana likamu na ngai main noire ata moko na kati eza te. Ngai na conscience na ngai. Po nazala ngana problème na mutu te bongo main noire ngo ko uta wapi. Oya cheki main noire ye na nzambe na ye. Oya kotela kingai kinutema maba kotaki soki ye na nzambe na ye. Bino moko bomoni nde bandeko baye ko se présenter et le bino ngo Keni na confirmer nzambe na zamaka po ba Keni baza baleki. Ozomona bakeni baza baleki. Merci. Dala na mandefu na Tiko Zaleki. Voilà, donc pour la Kissinjora, je pense que vous avez répondu pour la Kissinjora. Bon, Venjora, nalandela makambo na yo. Po bino pe bolandelaki ya ngai. Nazonga natala lisuba video bien. Nazala numéro avec Bouboul. Tozo komana air nyonso ye pazo bipenga na pe nazo bipe tozo solola. Na robenga vie na yeba ndenge ni tozo sala lisusu pona Venjora to sengele bolimbisi kulutu tozo bana mboka talaka neti ngalite ya kanda. Batu babane ko s'attendre que lité alelo azwa ko panza azwa ko loba mabe. Mais na lobi toza bana mboka nyonso to tchana se. Ya demi pe merci na yo nemo soutenir ki ngai.
bilamba na ngai eza sacré soki bango bato basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu nakonsakraki yango wana amona bato batiaka polémique eza bacameraman olingi tia polémique na deniles bon toyokana s'il vous plaît eza conférence de presse pour respecter logique ya conférence de presse s'il vous plaît pour respecter logique ya conférence. Ouais, ben impression nanga premièrement eza nano ya kokomisa nzambe parce que ndeko na biso lite akanda uti vraiment na place moko très difficile lelo vraiment na grâce oyo nzambe asali tomonana naye lisusu lelo esalinga plaisir parce que omoni badossier yango na Kinshasa ekoma mwa compliqué mais mingi aloba eza te nasepeli kaka ndenge lite akanda s'exprime ki aza na problème na motu te bubuli aza te na ye asengeli mpe kisi nzoka bapardon parce que na minute oyo vraiment kisi nzoka aza recherche mbila ezoluka ye makasi mais biso nyonso toobunda ve bubul alimbisa leki ne kisi nzoka donc makambo tout dans les bons. Est-ce que Mindele Baloba, les linges sales, c'est là en famille? Après avoir Marambo, les gars qui n'a l'idée à Kanda, est-ce qu'il était obligé à pour ça l'émission? À ça l'émission, à ça les conférences de presse. Non, c'est là la famille. Ok. Pourquoi il y a Marambo, les gars qui bon, mabe ezalaki kaka omoni biso nyonso babwaka biso likolo ya bapodium biso nyonso tobetama likolo ya bapodium mais balobi oyo nyonso eleki na orchestre ozosoutenir baya kobimisa yango na poisa te ezalaki mwa erreur makasi ndeko na biso lite akanda asalaki ozwi neti nga moko boye nga kofelo midi abetanga bambata na podium papulanga mpena bambate oyo kaka mpena poa concert moko kofi abetaka na grand hotel oyo bato bazindaka na piscine kofi abetanga bambate à la mort mais nasalela yango émission te mokili mpe eyebi yango te donc mabe ezalaki kaka après avoir koleka na baévénement elekaki babwaki ye falaki amela lisolo wana eleka parce que babiso babwaka biso na bapodium ya babcbg bakata neti nga batikanga mpena nini na concert moko na fikine kaka na fikine wana na farafara ya wera na jb ozomapana babetanga bakatanga bilamba me nalekisi yango bongo tomoni président conférence très bien ya ndeko nolite ya kanda donc moi question mom kitoyeba yo ozalaka na epuis avant conférence ozaki ntango osola est ce que kozwa idée ya sa conférence c'est une bonne idée au lieu à garder silence to basolaka ezali na maboka jusir ke bakutanaki les deux parties pour le moto c'est une bonne idée ya kosala conférence. La conférence de presse, l'idée qu'il voulait véhiculer un message d'amour à l'amour du prochain, comme vous avez dit Jésus-Christ Nazareth. Et sur ce, ça va dans les émissions, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a un moment, voilà, c'est l'endroit de sortie. Vous pouvez filmer, chef. L'endroit de partie, l'endroit de partie, voilà. Donc, avec le message, un message à Bolivie. Mais comment le faire? On a ma cogité dans les émissions, ça va aussi prendre du temps. Imaginez comme tu as gagné sur à remercier sous Boubou Liondela. C'est une façon de aimer vos prochains. Si le nom de justice PSD. Il y a au moins pasteur qui a quand même et puis c'est cette expérience Sika. C'est-à-dire bien pour pouvoir comprendre le message. C'est quelqu'un qui après ça va tout guetter, après ça va te et il ne peut pas faire des choses pour mieux la vie de quelqu'un. Je pense pas. Je sais, et merci. Surtout les journalistes, merci. Alors vous les artistes comme les Arani, vous avez un problème, vous avez à coup fandé bouillir. Mais ça a un problème, soit bakangi, soit maladie. Après c'est le on était là, on a fait des contributions, tout pour que sauver ça, on a fait bien. On était vraiment mobilisés. Totalement mobilisé Toyaka. Voilà, il y a été artiste comme vous essayer de relancer et pour m'en
bolingo nde kalite ya kanda te so bolingo to continue na bolingo wana et ça va bien. Voilà, merci beaucoup. Merci mon frère. Ok. Alors bien, bozape di. Ya bino yango de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno. Balobi le meilleur site internet aux de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo wala surtout botala kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Banza London TV avec des Bruno original.